mapata. Année 2024 bandi, Mosepelisi, compagnie africaine d'aviation, CAA, aye na bon pikili kinyoso, Kobesa Matondo, Accenti, toi ça qui dit là. Merci d'avoir passager na nyoso pour la confiance pour pesa qui est. Ya quoi accompagner bino année 2023 Mobimba, CAA compagnie à Banamboka, na même occasion, a éco présenté na bino nyoso, ba meilleure veille à prospérité, bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bon c'est pe la qui n'a pas service ni so CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Commémoration, il y a 63e anniversaire, il y a assassinat, il y a Patrice Emery Lumumba, premier ministre, il y a RDC Bosimbake, depuis il y a gerbe de fleurs et Salema qui na monument na Ezwamikuna na commune il y a limité P et landisama qui na messe et action de grâce oyo et yamba qui ba autorité pe bato ya ndenge na ndenge ba des éléments obokozwa yango na basongo na biso ezali koya to poursuivre édition na biso pona kotel Sabino que na occasion il y a 23e anniversaire il y a Liwa il y a 3e président il y a RDC Musée Laurent Désiré Kabila, un des premiers ministres Jean-Michel Sama, Lukonde Kenge a Kenda ko s'incliner mardi 16 janvier na mausolée na Ekuna na Gombe. Na occasion ya 23e anniversaire ya Liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila, de premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akenda ki ko s'incliner liboso ya depuis mortel ya ancien président ya République kuna na mausolée oyo ezwami na palais de la nation na ville province ya Kinshasa au nom ya gouvernement Mobimba. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a déposé ki gerbe de fleurs na hommage ya combattant ya liberté oyo Azalaka assassiné le 16 janvier 2001 et Paywapi Azalaki accompagné na quelques membres ya gouvernement. Premier ministre a rappelé na occasion sens ya combat ya grand nationaliste oyo alingaki jamais ko trahir Congo. Ezali rendez-vous ya kokenda kanvula nyonso na date ya le 16 janvier au nom ya gouvernement ya République pour na ko honorer vaillant combattant oyo ezali bongo Musée Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple, paix héros national. Tango nyoso pakenda kakuna ezali ko rappeler kaka serment oyo azalaki nango pambate esengeli ko battre la paix ko chérir yango malamu. Chef ya gouvernement congolais a souligné que serment ya Musée Laurent Désiré Kabila ezali pe cheval de bataille ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Abandi que serment yango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na eleko ya campagne na ye azalaki tango nyonso ko rappeler ba congolais ba trahir mboka te tango nyonso ba s'attacher na serment oyo pe ba batela unité kat na bango na yango bazali ko reconnaître combat ya Musée Laurent Désiré Kabila pambate amemi yango ti na se ya mabele na titre oyo nde esengeleki na titre oyo nde esengeli mvula nyonso gouvernement ekendaka ko s'incliner na mausolée na ye bosimba ke chef ya gouvernement na sima asignaki livre d'or na mausolée kuna pe na suka aebaki na ko saluer présidente ya fondation Musée Laurent Désiré Kabila honorable Jeannette Kabila. Na basola seni bosimba ke commission électorale nationale indépendante seni na mokuse a expliqué na communiqué moko ndenge nini procédure na ye esalemaki po na ko proclamer ba élu na députation nationale oyo elekaki le 20 décembre 2023. Nassima ya publication ya ba résultat d'élection Oyo et Salemaki le 20 décembre 2023 na République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante Atalifi le 13 janvier 2024 a publié qui ba résultat provisoire pour une élection législative nationale il y a le 20 janvier 2023.
conformément à calendrier oyo ezalaki réaménagé ya processus électoral ya 2022 kino na 2027 pona oyo etali élection présidentielle, législative, provinciale, urbaine, municipale pe locale. Azali koyebisa na bato ba décision nyonso ezwamaki ebongaki bongo le 26 novembre 2022 conformément à l'article 66 ya loi numéro 22/029 ya le 20 juin 2022 oyo ezali ko modifier loi numéro 06/006 ya le 9 mars 2006 oyo ezali kolobela organisation ya élection présidentielle, législative, provinciale, urbaine, municipale pe locale. Pe na tango ya ba opération ya ba vote nyonso esilaki commission électorale nationale indépendante atalisi ke ba bureau de vote nyonso basalaki ba dépouillement ba bulletin de vote pe na mbala moko ba affichaki ba résultat liboso ya chaque bureau de vote après dépouillement ya ba résultat oyo ezalaki bongo rendu public pe ezalaki affiché na ba bureau kolandisama na article 67 ya loi électorale bongo na suka ba opération ya dépouillement ba compilation ya ba résultat salemaki seni azwaki ba résultat ya ba différents bureaux ya ba vote pe ba dépouillement ndenge ezalaki bongo centralisé na ba centre locaux ya compilation ya ba résultat CLCR na mokuse na mbala moko basalaki ba calcul ya ba nombre total ya suffrage exprimé oyo ezalaki bongo etindamaki eutaki na territoire national nyonso na mbala moko commission électorale nationale indépendante azali kotalisa ke bazalaki déterminé pona ba liste pe ba nombre nyonso oyo ya bato bavotaki pe ba voix ya bato nyonso bavotaki eyeba na kobatelama boye tango basilisaki opération oyo ba liste ya ba candidat oyo bazalaki identifié pe publié bango ba atteindre seuil légal ya représentativité pe bazalaki éligible elongo na ba attribution ya ba siège na bango na niveau ya ba circonscription électorale na bango ndenge ba modalité ezali kotalisa oyo seni atalisi ke na ba circonscription oyo ezalaki na siège moko à pouvoir vote esalemaki na scrutin majoritaire simple, c'est-à-dire candidat oyo azwaki grand nombre ya ba voix ye azalaki proclamé élu na circonscription oyo ezalaki na deux sièges tope koleka ba siège ezalaki attribué na mode proportionnel ya ba liste ouverte oyo ezalaki bongo na nzela moko préférentiel na application ya oyo ezali kotalisa ke oyo azwi ba voix ebele atikali ba disposition nyonso oyo ezwamaki na seni pe transmission rapide esalemaki pe sécurisé ya ba résultat nyonso pona ko garantir ba vérité ya ba urne na ndenge article 67 ya loi électorale ezali kotalisa mingi ya bakandida malheureux bazali kosala mobulu bamenance pe kotroubler ordre public po bakombo na bango ezalaki cité te na seni mokolo ya publication info lingala asaleli bino réflexion oyo héritier mapine Stéphane Skande. Après publication provisoire, il y a la législative nationale et pas la commission électorale nationale indépendante. Seni na mokuse, tomoni ba réaction ya ndenge na ndenge na ba réseaux sociaux pe bisika ebele wapi pa ba candidat malheureux bazali ko se plaindre ndenge ba kombo na bango etangamite et pas ya président Denis Kadima misusu bazali kotinda bato na bango ko sala ba menace mususu déjà misusu pe ba pelisi ba pine pe ba sali ba dégâts ya ndenge na ndenge na ba coin ebele ya République démocratique du Congo nzokande démocratie et pesi bango 8 jours topé loi électorale et pesi bango 8 jours ya komemba preuve na bango na cour constitutionnelle na kimia oyo po ezala étudier minutieusement avec possibilité ya kozala na raison pe kozala rétabli na ba droit na bango kasi mingi bazali kosala boite nzokande esengelaki moto oyo asepeli to amonike akoki ko accéder na ba fonction d'état tope ba fonction ya minene esengeli azala bongo na retenir en dehors ya ba faute matérielle oyo ekoki kozala constaté misusu oyo bazali ba victime bakoki kosala nzela ya recours bakoki pe kozali futi ya kitoko kasi kobanda mobulu to kosala ba désordre to ko perturber ordre public ezali démocratie te esengeli nanu bayebake échec ezali eteni moko nécessaire pe inévitable ekoki kokoma na vie ya moto nyonso pamba te moto oyo azali koleka na échec azali kokoma makasi pe na maturité victoire epesaka motu mayele mingi ya sika te lokola échec ba échec to pe ba défaite efongolaka miso ya moto po na kozwa succès mikolo ezali koya
tokosenga kaka na bakandida nyonso ya République démocratique du Congo oyo bazwi te na baélection balanda bavoie démocratique ndenge mobeko ezali kotinda botika ba violence ezali bongo komema makambo ya malamu te kasi oyo osepeli kozala futur cadre ya République démocratique du Congo esengeli au prochain exemple cour constitutionnel bazali kozela bino pendant 8 jours après publication provisoire ya ba résultat oyo esalemaki na ngambu ya seni boyebake plus de 28 000 candidats mobimba toyebite esengelaki kaka 500 bayeba na koponama boye tosalela nzela ya kimia ya démocratie yango nde nzela ya kitoko kasi ya mobulu te. Nelson Ngandila, papa Nkusu, leader principal ya lisanga vouvoa mu apesi makanisi na bango religion africaine pona oyo etali bongo ba déclaration ya Corneille Nangaa pe John Numbi asengi kaka réconciliation entre FCCP Union Sacrée pona kimia ezala ya tango mulai azana micro Stéphane Skande pe Igontingi. Pona makambo ya Corneille Nangaa bazo kene pona kosala rébellion pe bolobi John Numbi bango pe basala ki ba déclaration na bango pona biso en tant que religion africaine et loko tokoloba ba déclaration nyonso wana soki ezosalema ezali kaka kolandela likambo oyo président de la République auti koloba soki mbala misato to mine to mitano ke mariage ya FCC na cash bosomona mariage wana. Alors ceux qui bango ba mileli pour na mariage wana biso tokosenga ba parti nyonso baluka bakende sika oyo divorce wana esalamelaki po réconciliation esalema total plus liboso. Na pesi bien exemple ndenge bolobi bakor wana ezalaki bakor ya kimia mais ti bato bazolo bango soki eza bakor ya kimia bo explique yango te réseau ya kimia yango ezalaki nini moni po soki réseau ya kimia wana ezali na koliki ya ete ba peuple congolais po bazoyokanga po na réseau ya accord de paix donc réseau ya accord ya kimia bakosala en sorte que mboka oyo Congo balukela yango kimia ya solo mais biso tingi tozwa réalité oyo ezalaki en face na tango yango ba-américain na Brazzaville ba-belge na Angola ba-russe na Centrafrique ba-russe dans 15 minutes baza na Kinshasa donc ti ba-américain bakokota na Kinshasa ba-belge bakoya na Kinshasa mpona koya kobundisa président honoraire ba-russe bakoya mpona koprotege to kodéfendre président honoraire wana na tango wana siko guerre wana na kati ya Kinshasa boyebisa ngai bakino bakokimela wapi bapoliticien congolais toute tendance confondue bareligieux congolais toute tendance confondue bahomme de science congolais toute tendance confondue bakongolais bino banso na bobédience na bino intérêt ya Congo pe ya Afrique Congo soki ebongi pe biki Afrique ebongi pe biki alors batu ya Senko batu ya ECC tokosenga na bino boye soki bozali église au milieu du village elingi koloba mboka mobimbeko ya koparticiper na culte oyo ya église wana alors kozala plus grand commun diviseur te kozala na penchant te meilleure façon ya kotambusela bato pe bana ezali plus ya koreconcilier bango ke ya kodiviser bango total epai touti po toyeba esika tokomi bongo tososola mpona kotala koyeba tozokende wapi matondo mingi kimia tata mokeli balongo pe bakoko ezala na bino. Concession Korando oyo ezwami na quartier Mbio na commune ya Maluku bazali koteka ba 20 mètres sur 20 na $1,500 aux yeux déjà yango Nathalie Kela Kapenda. Babi
Habitant ya ville province ya Kinshasa boyo kasango kitoko tomemeli bino. Concession Corrado oyezwami na commune ya Maluku na village Mbio azali koteka plus de 700 parcelles ya 20 mètres sur 20. Liquidation ezali kaka na $1500 ya pamba okomi kololo pango. Pona ko contacter Concession Corrado bobenga na numéro oyo plus 243 82 53 60 781. Tolobi bien na $1500 ya pamba lokola liquidation ozui lopango na yo ya 20 mètres sur 20 na kati ya Concession Corrado oyezwami bongo na village Mbio toza na commune ya Maluku. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse pour na année 2024 aza ko présenter avec le meilleur de ba client na nyonso. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi Mose Pelisi compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso kopesa matondo accenti twasaki dila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bopesa kiye ya ko accompagner bino année 2023 mobimba CAA compagnie ya bana mboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader na mapati ya RDC a offert kibino sécurité pe bien-être. Chaque fois vous allez komata à bord ya ba avion luxueux na ye bo sepela ki na ba service nyonso CAA pesa kibino na boyelo kolambula sike bandi CAA akandi lisusu ko améliorer qualité ya ba service na ye pour na kosepelisa bino ndenge ya mesala kosala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. CAA Mosepelisi 2024 CPLAS na CPLAS à l'infini CPLAS. Ba inondation érosion na ville ya Kinshasa bisika ebele bazali konyokwama bazali kotalela kaka gouvernement ya République démocratique du Congo po bayiba na kosala bango eloko awa toza na quartier Kimbondo na commune ya Mongafula botala bino moko érosion ndenge elia pe ezali ko continuer kolia bato batondisami na pasi pe mawa misu na bango ezali kaka epai ya ba autorité ezakaka na Kimbondo na Mongafula te même na champ de tir na commune ya Ngalema pe bisika ebele na quartier Ngomba Kikusa epai wapi population basangani bateleli gouvernement balobi esengeli vraiment basala quelque chose pona ndambu ya bandaku oyo etikali nzokande mingi pe babungisa bandeko kaka na likambo etali kozanga banzela liwa ekotela bango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple babetaki tokuna boyoka population ndenge azali kolela cette érosion oyo ekomi à quelques mètres ya route nationale érosion au place euti kuna bandaku to perdre balopango batu bakufi ba makambo ebele salami kuna na se bato baza na se kuna baza kolela ba eloko biso to sengi na bakonzi bo soutenir biso kaka libulu ngala otolongola zemi na ngata mbule panzani awa koto ngambu ngamba na ko tika ngabwe na kaita ngabwe na bota na terrasse nakokende par 4 chemin te nakende kotoke epai ya bato sans pour autant kotoke epai ya baoyo batelemisi biso awa érosion oyo elekeli biso ebandaki muke na maboko kaka tozobunda po ebonga mais lere bokobunda bosali cotisation tu basaki tu banini na basalaire maigre toza nango okomona pe mbule eye ememi biloko nyonso donc to dépenser jusqu'à tel point que tozo kokape lisusu kokotize po tofinika libulu ezneti biso moyen to déplacer ezate tala baage tokomi na bango na okende kofutela wapi na mbongo nini alors odieke na kende kofutela basunga biso bakundela biso mwa oyo batia biso ata mwa terrasse maye kende pona ko accéder ko kenda ta musala tout un problème soki ka mbule beti moyen to longwa awa ko kende na bisika tozo sala tozo beta ta ba 2 semaines na bandako kuna pe absence okebo bakati lisusu mbongo souffrance sur souffrance mon frère
nayebi te soki bakoyokela biso na oyo muke oyo lieke baya kokunda biso na ba cercueil ya bien na ba cortège ya banini malamu baya mbongo wana baya kosunga biso na yango quartier na biso ya ngomba kikusa. Donc champ de tir eza na nzela te, champ de tir eza na ba problème sérieux. Na banzi boki ndenge bandeko balobi to na mai te, toza na courant te, toza na ba érosion, toza na nzela ko bima te. Na sina loba la fois passé que ceux qui to bakangi quand to koza na place à ko bimela te. Ya to zaki ko lele pa ya président de la République ayoke la biso mawa. Tobanzi kembela ya population ya Kimbondo ngomba kikusa champ de tir nangali mapena munga fula e yokani epai ya ba autorité bakosala makasi pona kosala misala enfin que érosion oyo ezali kolia banda kuna bango lokola ndenge bazali kolia nguba eyeba na kosila pe population avanda na kimia. Ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimba ke ba jeune kinois mingi ba développer esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango eteka makana wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ba information okokanisa kaka salakindeke nzokande salakindeke te ba Kongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyo kabasali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to komisongo likayabu eza Thomson mususu eza na ba kombo nango oyo biso to sala eza Thomson ya sergent to benga yango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso to zoka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisa yango likayabu bongo tongo to zongo to tsango mungwa to zoka yango ba bombi yango na bassin o tie yango na basso bombi yango soko rebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu to zoka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu sima nango tango bimisa yango ekomi da likayabu tango kubimisa yango ko tsango na moyi makasi te tsango moyi moko bwa ndengona mokomono ngoka yo moko ekoma kitoko kolie yango okude yango pe na biloko ebele okolie yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyosa makasa pe na tokeleka kitoko na fufu bosimba ke makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki bati bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele population akoki kolia kasi manque ya ba moyen bandeko oyo bazali limité pona kozala na santé malamu na RDC potopoto eza semo ko protiva. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na kodona Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro olinga kolata ba sapota qualité place eza semo ko na 7e rue limité et pas ya papa greffe papa sinangai e utako apio
olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre nous allons na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage mais osaka même na ba ministre là ministre la culture azali ministre ya industrie azali ministre ya PMI azali PMR mais pourquoi te koko changa maboko va bien diminuer taux ya chômage pour nous les hommes. Par contre osaka na pas Patrice pour diminuer taux wana ya boulot pour encadrer jeunesse pour transformer bango ce modèle pour ça la sapate est-ce que alors ça a besoin ça pour je ne pense pas automatiquement à Oluka Azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi dans ça été dit pourquoi dans ce là on a fait dans la Gentili Modula oyo adjoint na les alliés chez Koko Mulumba fils gouverneur Gentili Modula on a même bonne foi alobaka ngamoko amebanga tie pas chef de l'état na pesa ye mokoto bona yebi ke makambo politique pe mwa makambo ebele mais il fait qu'il bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango. Moi je pense que mosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga na sali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place bartiste wana mpe mosusu omonaka basaka badour bakekele okomona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état lobi koto soutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends donc client nyonso akotaka awa oyoka yango papa Grace Mawa ngo babiso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala osala fete odia bato nyonso na fete nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapatu ya monene lokolokola inki yaka na odimini yango mpo balokwa ya emoro ekoka yo oza na oyo lokwa ya emoro olingi koma bolide lokola inki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi mosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Tozana communiqué nécrologique moko a bolanda lecture na Famille Ukenda, honorable Jamal Ukenda, mama Inona Fatou, bazana mawa makasi ya koyebisa na bandeko, baninga pe bayebani na bango, liwa ya yaya, mwana pe noko na bango, docteur Ukenda Kambuya Honoré, médecin, chef de zone ya Gungu, oyo akufaki mokolo, ya le 15 janvier na hôpital général ya Kikwiti, na sima ya malaise ya tango, mokuse programme ya matanga ezali boye veillée mortuaire na Kinshasa ekosalema mokolo ya mercredi 17 janvier na salle de fête Fatimata oyo ezwami na avenue Towa Debis na quartier Mama Yemo référence la police Munganga voir terrain panté pe nzoto ya docteur Honoré Ukenda ekobima na morgue ya hôpital général ya Kikwiti mokolo ya jeudi 18 janvier pe bokundami ekosalema le même jour na cimetière chemin du paradis ya Kikwiti tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki docteur Honoré Ukenda info lingala mobimba ezali kokabola mawa na famille Ukenda mobimba. La communiqué écologique ONDP Singanzela na bouclé journal et peuple pour na peuple bande ko botikala malamu. Au revoir.
Bonne année na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation, CAA, aye na bon pikili kinyoso, Kobesa Matondo, Accenti, Twasa Kidila. Merci d'avoir passager na nyoso pour la confiance pour pesa qui est. Ya quoi accompagner bino année 2023 Mobimba, CAA compagnie à Banamboka, na même occasion, aye ko présenter na bino nyoso, ba meilleure veille à prospérité, bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naye, bon c'est pas là qui n'a pas service ni sur CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala te mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mose Pelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS.